Charlie Prince alobi fait rigolo na certificat mais to moni moi na classe ba fait rigolo batanga na fait rigolo pesina kombo na ba adresse batanga na fait rigolo na primaire ka faire mais kombo zo tangso makila bote tiko kenanga bonte ba fingi motote so na bikaza mailete s'il te plaît frère celui qui n'a pas étudié ba benga binani analphabète faire c'est un analphabète atanga te bon il a un certificat à faire c'est na diplôme certificat. Bon, c'est malheureux hein. Na na bato ba ebi famille Charlie Prince to mosinae. Ba ebi sa bango ba meme na hôpital. Peut-être ba makofi azwa ke BBC mutu a une émission comme loba n'importe quoi o ya lingi pour na kombo faire. Ya boye soki ba betie lisusu. Bon mona o ba goloa ba voyou ba goloa boy. Mettons alo ba biloko boye mutu azala na po petit sae azati. Il fingi faire il est très si on a la une vidéo pour mon classe il y a ma faire tout là personne avant de continuer la moni maman pour na suka kuna va être singa baba ami de l'école à papier en fait batanga na papier en fait ça na faire papier en fait papa veut pas tout ça na paye il a vite tout ça maman maloba alors quand même na ami de l'école na ye on le peut à comment musicien ya c'est bien la sengi merci de mon président parole Hervé ngai mama Gisèle utangi na yo ya père akufi na bandali ya mwana ndani père akufi mère memio azongi na kabayombe côté ya koko na yo donc ngamo zizo utangi no le pembengo école moko to vai na yo yo mafungu ngai ngoma tsaku to vai na yo etam la famille na mavungu ngoma ngape mavinga ngoma donc biso na biso bayombe donc kuna ka bayombe ngafan la mona classe ya ba faire. Alors pour to continuer débat fali pe abimisi la biso mona classe na bango fali ay la biso ta certificat na ya 6e primaire fali ala sa biso école ata ne fils que combo école atang to kende ko vérifier pour photo lo ba na ba preuve bino tambo se permettre ouais au fin à faire biso to finga il est mutu roi Charles Prince ngana ko kipe yote parce que na bi koza parvenir na monde ya presse ya Congo ozalaki na yo Messi alors otangisa na école mona pompage kuna kota ba monga fula yo zaki otangisa kuna mais na musique ya fumika makambo Congo ndo koma pe na télévision alors yo soko alo mamba boye pas faire ngana oyebisa yo ke ce qui obenga faire illettré c'est que Fally aza 10 fois plus illettré que Ferry. Fally atanga te, Fally aza illettré, Fally aza na diplôme, ata certificat il y a 6e Fally aza na ngouti. On se comprend. Donc kokoyano ofinga Fally faire illettré pour ozo finga nde Fally. Yo ka sindo lobi bota Fally ba sepeli na. Ba moni ko bimisi copie na ba siko mo na classe ba faire yo abimi. Mais to ozela mo na classe ba Fally a obimati. Wana de ndede zo lo ba ke non. Faire atangisa bana te parce que l'obima mbebele une mission pour ton information faire bana na batanga ya mikepe bazo tang mais Fally azana mo ani na tanga kuna ala na mo na moko ta tanga boya ko mambangwa o keina Fally mtafutela ke classe te keina so kina msusu na Fally mtafutela ba classe te mama na ba mtabokola ba no Fally aza plus irresponsable non seulement que aza illettré mais aza sous plus irresponsable. Dans le sens que absundo la bana papa ou asundo la bana na communauté où est très important ils ont réfléchi mutu roi Fally azam tu ko bannir na communauté yo papa aussi mongo ozo somema ba voyage et tout consort mais ozo ko boko la bana na yote ni minerval ni akolia ni ndako mais aussi la batu mususu bolam donc batu ko ba Fally ba batu mo ya ko suspendre na communauté. Alors, quand on compare na makambo familial, na Fally na Ferry. Faire un moi si bien structuré, bien respectueuse. Vous remonez dans les réseaux sociaux, côté Fally. Donc, ce que vous avez na comparaison na suka na yo na makambo musique. Ce que vous avez que diminuer Ferry, ça peut diminuer Fally. Fally a zéro logoté. Donc, Fally a il était, on va appeler il était analphabète au carré. Donc, continuez à offrir Fally, tu vois, la Sabino Peke, Fally a le logoté. On va bien son lobby. Il y a un lobby na Ferry.
ya on a zongi son pas fali pour fali pas tangati moi la classe na ba mo repéter bimia que moi la classe na ba mais affaire ya moi tout le monde continuez les sous Charlie Prince aza licencié mais azana lopango te Firegula azana certificat te mais Firegula azana ba mapango na Congo azana ba mapango na Poto azana lopango na Paris azana lopango na Bruxelles parce que maman na Firegula zakuna Charlie Prince atangi trop mais Charlie Prince azana capacité kokoma même na Poto kokoma même na Paris azana moyen te ko sombela visa ki de Paris akomata même Espagne le katana Turquie azana ba mbongo wana te mais ce qu'on fait Firegula moto tangi te azana ba certificat azana diplôme te et pas na yeba mboka wana eza lokwa simandako mais yo moto tangi trop ozana journaliste ou yebani trop na ba média mais ozana capacité ya kokoma na ba mboka wana mais Firegula eza lokwa simandako na isoka bika sikwa kindaki akinka sikwa ki Firegula tangi te mais ba entouré na ye ba tangi koleka ye baza bana misala na ye ba docteur ba professeur baza bana misala faire bana na Firegula batangi ba continuer pe kotanga ba kola bien mais ce que yo Charlie Prince ozana be capacité notoire ozo kokati yo moto tangi aza moto ozana raison mais au lieu que ça la raison yo zo sala ba insulte na télévision ba beti yo mozo ko samba likona moto ozana diplôme te obomu na te ba niveau donc ba tumuso bazo be la maladie ya mutu akosa bato kino azaki na mbongo $10,000 awa nazana déliance ya $100 ça les 5,000 et kokofana na kati ya porte-monnaie te mais ce que yazole akokosa bino kino azaki na 10,000 na kati ya porte-monnaie na ye Charlie Prince bon beaucoup ça bato boyko yo moni congolais lokwa bato nyonso bazaka bazoba yo kasi YouTube yo sala ngo uza l'équipe bato nyonso na laxi bino billet déliance yango 50 billets $100 ça doit yango alliance ezalaka 25 billets nde biso bacongolais tokangaka mais ce que vous Charlie Prince aza kokosa bato kino yazaki na mbongo 10,000 na poche 100 billets ya $100 otengo na kati ya porte-monnaie ngo za ndenge poche ya patron pesa ndenge ni po memango ego ya kugumba mabona kati ya porte-monnaie bon beaucoup ça bato boko Charlie Prince tant que Charlie Prince aza muyibi botera tembi bomoni siko ki muyibi na enda zo continuer ko ya parce que tout ça la semaine mobimba tozo la vidéo a sorti wana nde ba beta ki moko mot par mot to ko analyser ngo to l'accepter que non c'est un messie qui est venu à Loka qui a gagné vice manafere c'est le thème Firegula a boulera trop afin na ye moko a construire carrière na ye moko na ndenge na ye a se forger na ndenge na ye ya ki souffrance na ye tango moto aya katala kona musika Firegula fungula Charlie Prince banzela o Charlie Prince kozwate à côté même la salle de sport na ye Firegula expliquer sport ça la gymnase na ye na ndako bama bende ona Firegula l'accent ba mimaka importance ne lo nango mais le Charlie Prince a bongwani dengi Firegula ba vieja lo bongwana comme na kaya ba adversaire a commencé la contre-attaque na vinanga ya mo Charlie Prince a zulinga salame et simba souti parce que ba gaulois na ba gladiateur ba komi mayele déjà ba komi oui ba moto di na zulinga ko escroquer papa Hervé Charlie Prince alobi na biso kezaki na mbongo $10,000 na kati ya porte-monnaie na ye nga laxibino alliance mi balé il y a 25 billets celle-ci combien celle-ci $5,000 tala $5,000 ndena gumbi yango tala dimension $5,000 sali $5,000 oyo so tino na kati ya porte-monnaie et kokofanda bien te kokokanga tirette te kokokanga bouton même pas ya porte-monnaie pour que babino que Charlie Prince c'est un voleur c'est escroc aza muyibi alingaka yiba mutuka na bato nde bakangi yango oyo mbongo ezali j'ai de l'argent tofanatisaka Firegula te po toluka tolia nsima Firegula na internet non on fanatise Firegula parce que Firegula azogarde ba valeur culturelle na biso yango todefendaka ye yango toyaka koloba tosenga mpe moto mbongo te biso tosalaka makambo totiaka ba video na internet eza mpona kolakisa bato teke toza spécial non tosalaka yango mpona kolakisa ba preuve nati ba billet oyo ya ba $100 oyo mpona kolakisa preuve kino Charlie ba yidi $10,000 na ye or que soki ezalaki $10,000 tokangaka alliance biso na RDC yanemi eza ba franc eza na dollar tokangaka yango ezalaka 25 billets awa non eza 50 billets ya 100 tala ndenge na gumbi yango kasi soki eza 100 billets ya 100 ekozala ndenge nini botalaki bato mosusu bakoma kosala internet mpona koya na lokuta azwi lokuta ndenge akomisa yango vérité yango tobisa bino tout le temps ki Firegula
beaucoup le humilier Ferregola na tongo mais na pourquoi vous se retrouver que non bino mo boza humilier Ferregola zana makila ya makasi oyo ki beaucoup kangote si le plan spirituel beaucoup ka ferete spirituellement beaucoup ka ferete raison pour laquelle Ferregola bi valeur spirituelle na loi spirituelle bi boy soko oza frustré chaque fois ozoka kanda otia na motema na yo kanda wana ezobebisa baénergie positive na yo ezodimine banani na yo baora na yo même longévité nous allons diminuer yango omoni Ferregola alobaka sute ayaka makelele akotaka te po soki Ferregola azalaki moto makelele kanda nde Ferregola sakangisi bato ebele mais si le plan spirituel atangi spiritualité mingi raison pour laquelle asalaka baréaction te ayebi ke tango bino boza kofinga ye plus bino boza kofinga ye retour kozala chance epa na ye c'est ça ce qu'on appelle la spiritualité si le plan spirituel tango oza kodimine mutu yo ndo ozobimisa baénergie positive na yo mais de l'autre côté moto wana baénergie positive na eza komata plus ozopesa ye chance tango ozolobela ye mabe ye ozoavantage ye raison pour laquelle bino boyebaka te tango boza kofinga pere yango Ferregola senga bino ke bolemba kofinga nga te bolemba koboya nga te alobaka na 2024 na live asalaka na TikTok nazalaka kaka mpona bino bokontinue kofinga nga amotivaki bino bokasaki ino fere amotive bino bofingaka ye kaka par hasard non si le plan spirituel ntango oza kofinga moto oza koboya moto opesaka ye nde bénédiction bino boyebi yango te yango bino boyebaka te bokoprenaka te boyaka bozosala charnel likolo ya Ferregola yango bomonaki chaque fois ke baosala baémission mabe likolo ya fere bamakambo na ezoprospere chaque fois ke bozoboya fere soki ezalaki ke boboyaki makambo ya mbongo ya fere wana te ya francophonie bosala yango bacampagne te nde fere azwa mbongo wana te mais tellement ke bosala yango bacampagne bodiaboliza makambo wana siko chance wana nyonso énergie wana nyonso eza canaliser ezongi vers Ferregola bazwi mbongo na Ferregola bafuti 50 000 alors tant bofinga Ferregola sur le plan spirituel boyebaki bino nde boza koperdre lui ne perd rien Ferregola zo perdre loko moko te alors bozala na angele tango bozofinga moto tango ozoboya moto tango oza koboya fere na télévision ozobakisela Ferregola bénédiction yo mpe eza comme conseil na yo oyebi spiritualité te fais très attention soki ozolinga oza na adversaire moto aza na niongo na yo kofingaka ye te kolobelaka ye mabe te lobela ye malamu nzambe apambola yo ntango osenga nzambe apambola moto wana obakisela baénergie positive oleki omanifeste kanda soki omanifeste kanda ye kuna akozwa babonheur yo epa na yo odimine baénergie positive na yo olia kodimine baénergie positive na yo souhaite ye malamu comme ça baénergie positive na yo ebouge te ezala toujours intact boyebaka yango te boyebaka yango te bino boseka biso toza na lar tolingana nde kolobaloba tro te lar ezali mais yo ozoya kokolamona ntongo ozosamba na nkombo ya fere ki non fere azali eloko te ainsi de suite nga nano jeune mokele kwanga nazala bandako nga naza na bandako mbongo oyo na Kinshasa balopango bosomba kuna bamaluku avec 5 000 $, nanga naza na alliance bo oyo kaka na laxi eza na banque te avec les simples 5 000 $ oyo na laxi sikoso nga nazalaki na Kinshasa lokola bino bakino nanga nasomba lopango combien parce que biso na est ya République démocratique du Congo na ville nga naza nango oyo ekokosomba même pas lopanga na ekosomba lopango te eza mbongo ekosomba lopango te na Nord Kivu c'est-à-dire que soki okosomba eza na baville kuna na mosika na village ndo okosomba dimension ya lopango mpo oloda nango peut-être madesu mais ekosomba lopango te lopango osomba nango na bilanga eza bilanga kuna ndo okosomba nango bilanga mbongo 5 000 $, ndo okosomba nango bilanga ntango bino bwana Kinshasa bomona mbongo lokola mbongo oyo bozwaka kuna eza na valeur biso epa na biso bambongo eza na valeur te parce que epa na biso koto vie ezokute oyo eza baargent de poche natambola wango na poche chaque jour alors bino ntango bofinga fere boyebaki bosala eloko te ntango bofinga fere oyebi bosala eloko te biso oyo tolobela fere
tolobela faire pour gagner bon na YouTube te tolobela faire pour te défendre couleur ya culture na biso parce que moto zo défendre surtout ba légende tout ya rumba ou ba leka va faire lelo mikolo akilelo moto zo garder culture na biso rumba na biso c'est faire raison pour laquelle tout monde qui bazo humilier faire trop non tout soutenir artiste tout défendre yi parce que azana loko na kati na yi de génération génération bato baza na ngote to biso to baka art surtout na dimension ko loksa ba mbongo na télévision c'est parce que bato ba memi lokuta na télévision des photos stopper net lokuta wana to laksa billet boy to laksa bino ngoki non bazo kosa